esenga ni mabanga ebimi ifatolera bido yango na nsima eza te eloko eza te oyo ifatota nsima moni mabanga ebimi kokombola eza mpasi totiki yango totie bacteriole todesinfecte yango nini etika vide oyo eza neti depo ya aliment depo ya aliment twana posa mbongo mais mayele na motu ezali traitement bozela na bozela Ça c'est notre chaîne Rien Kingo chez moi, nous en sommes en visite. Nous voulons voir ici il y a des porcs. Des porcs. Il y a des médicaments. Vétérinaire nasonga na ngai soki namoni makambo oyo ekwei na bangulu o mokusa oyo nini nasonga kisi oyo oyo ba $10 banini nasombi na ba oyo nyonso mosu esili nabwaki milandi wana neti opemi mokusa bapota banini yango eloko nini neti boye ifa bangulu balia baza bien mbongo eza te aliment eza mpenza te omoni oyo tokende yango omoni saka oyo ya masango oyo maïs oyo 20 000 oyo na sekomafe sekomisi baporter 2500 combien 22 500 sake moko oyo 13 000 omemisi 1500 combien 14 500 ok sikoyo osani te nabi bana obi depo ya munene eza na ville bawa minene ya banyama te ngai so natika ngulu na ville na alo italien mpona nini marché koto eza bien te le kilo 4500 mais na école bakodefa 1 mois na $10 odefisi pas 1 mois na fin du mois ozwi mbongo nyonso kote oyo ata neti saki moko 20 000 osombi na 1 mois 2 mois combien odepense na aliment mais si otika ngulu kote oyo moins cher alors faut que marché moi bien okei odepense ba transport banini oui chauffeur à conduire yo na sens Ça va. bon omoni ngai malgré na père na bino na moni âge na bino nga moi 1970 47 ans à peu près demi mais bana souci botambula pona population nataka na université inikini wana ngai natangisa mpe na armée tisali na torani na quartier 4 na nji nayebi nji saint thérèse omata boye ekole wana nazalaka kuna na bana na ngai mais matata ponio numéro matricule ebimi mbongo na biso kaka banon paye balia na bango nasala 5 ans 5 ans impayé yango naboya mosala nazonga na ndako nandosala biloko na nga oyo siko ndenge bosala ya part difficulté ya ba aliment ba soins de santé na bango bakisi yango ezala botrouva mpe facilement ngai moko mo vétérinaire sikoyo osomi ngulu na ndako na yo ya kozwa ngai suivi nga moko ok mwa délégation moko ya bana oyo tonkazala baoya awa tanga na boye tanga na eza nini yo mpe tanga oyo eza nini
yo petanga La solution injectable lève. lèvre Oui. ezani pona Passant. c'est pour les vers intestinaux neti biso bato libumu ascaris oyo nini c'est ça. Kwa Et likuwa. vitamine tanga Namoni yango. Vitamine B. ok oyo eza intermittent mpona kosukola po ya ngulu mukusa makwanza nini oyo Dans l'infection. o peni o mpe peni mpona baplaire bapota molangi moko oyo ndenge ezali na kala $10 mais ekomi nango ba 12500 mais sikoyo nazangi yango nde nazangi soki mbongo eza te mwa somba natelemika wana moni oti mokolo wana oyo wana omoni bapoile eza ebele me kote wana bapoile eza suki azokwanza mwenga siko kisi esili mwana saka autrement ngai ndako nanga na lemba termisa awa lupango na biso mekuna ndako ya mama na ngai c'est Ambroise. Sainte Marie Madeleine. Merci. Donc na na somida na matanga mu ya soda ko mama Julienne. Ndako na mu soda o. Ndako elandi wana. Na o kama matiro. Pana nga kiyi papa kiyi. Hotel l'univers. Stabloom. Teria ya basket. Tourbillon. Doke bunga lepa. Ndako na biso ngoyo doke bunga alandia na ba bloc plan. École maternelle oui en face na biso. Ça, merci papa. Mais moi exactement muke ndamba suna biso kaka. Vous avez fait mon monsieur.